Shalom, shalom. Nazo pesa bana na nzambe nyonso bambote. Ezangai évangéliste Daniel Mudiangomba. Nayebi ke histoire nanga nyonso boyebi. Bozotala pe eta oyo nga nazali. Nazalaki mutu moko impuissant, vie limitée. Mais nzambe asalaki ngolo na ye, nakutani na musali ya nzambe papa Walesa. Asambeli ponanga, oyo ezalaki akokufa epa nanga, ezwi vie. Abaleli nga mwasi. Naboti pe bana. Boyebi ke moboti nyonso oyo esengo azalaka nango, ezalaka tango azotala bana, azotala mwasi. Mais eloko ya kokamwa, natsali na télévision, na Monika Diombo, azoloba ke bana wonga naza na bango, baza bana nanga te. Alobi ke ata soki toke na examen ya ADN, toko confirme ke bana wana baza bana na ete. Yango bokolanda nano maloba ya Kadiombo. Bozana papa moka za kuna koka bapesa imutuka babaleli ya mwasi na kabunji balobi aboti mwana. Boke de wana bosala ADN ya koka wana na mwana. Et puis botuna médecin soki façon koka oyo azali pa kabunji akoko sala acte sexuel pour aboti sa mwasi. Po biso toyebi role ya koka wana. Les gardiens du temple. Merci. Nayebi ke bolandi. Yango wana na porté Kadiombo plainte na parquet. Tozo kende na e parquet azo mema ngai na Kadiombo. Na examen ya ADN. Suki bana babimi ke baza ya ngai te, Kadiombo aza na likambo te. Mais suki bana babimi ke baza bana na ngai. Ngai na Kadiombo. Nazo senga pe bakonzi ya mboka. Toza na mboka oyo état de droit ekoti na mboka. Nayebi ke bino nde boyebi mibeko. Boko salisanga. Parce que déjà image mabe eza na kati ya mitu ya bana, na kati ya quartier, batu bakomi ko suspectenga. Ba bruit eza ebele, ebimi na monoko ya Kadiombo. Président ya mboka. Naza na façon ya kokutana na yo te. Mais nayebi ke message oyo papa ekokomela yo. Okosalisanga na likambo oyo. Kadiombo akanga mukaba. Kadiombo kusuika mukaba. Tufu afoneba. Ani bana kaba ibatu kaba ni mem. Ikala bana batu kaba ni mem. Zambi wakabunju Walesa mumwenekele. Mungumbu shabundu. Ah, Seigneur. Seigneur. Batwebele ba matisi kondima. Nanzela kobota nanga. Oyebi ke batwebe. Boni ba oba boti. Nanzela ya komwana bana nanga. Lelo ya kuimbilie Jésus Christ. Gloire ya nzambe. Yo zanani. Nayebi ke l'État. Plainte déjà ezali. Nazo senga l'église. Bo salaire était pour na kozongi samabe. Je demande à l'église, ne commettez pas l'erreur de répliquer celui qui m'a insulté. N'insultez personne. Aimez ces gens-là. Je m'adresse aux frères qui ont fait les émissions à la télévision. N'insultez plus les gens. Personne ne va me faire sortir dans vos cœurs. Les plans que Dieu a pour moi n'entrons pas dans ces jeux-là. Tout ce qui est révélé, c'est condamné. Les plans qu'ils ont faits, ils ont échoué. Amen. Amen. N'insultez personne. Amen. Amen. Je suis venu aujourd'hui. Il y avait une autre maman. Lorsqu'on m'insultait quelque part, elle poussait un cri de joie. Elle dit oh. Pendant que je parle, elle est devenue paralysée. Elle est venue ici. Elle dit pasteur Walesa, on t'avait insulté. Dieu m'a montré que je viens de me repentir. Lorsqu'elle est venue, on a prié pour elle. Elle s'est mise à marcher. Où est-elle?
Bon soyez. Mais à combien de temps quand même? Elle marche quand même. Je prodigue un conseil. Ne parlez pas en mal contre les serviteurs de Dieu. Imitez, moi je ne sais pas parler en mal. Parce que mon père, quand ne m'a pas appris cela. Je prêche que la parole de Dieu. Amen. Tel père, tel fils. Mais bon soyez. Filmez-la. Bon soyez, filmez-la comme elle marche. Wow. Maman, est-ce que vous lingala? Tango babanda ko finga ngai na pasteur na bino yo banda ko sande. Lorsque votre pasteur m'insultait, qu'est-ce que tu faisais? Mbwa mwela kuita bosha mwelda. Te. Rappelle à Zalaki mon demi à l'église. Ko tanga église te. Tango babanda ko finga ngai yo banda lo bani. Akwaba ko lebi bwa pasteur wale sa tuwele chikunduli. Tango bazo finga pasteur wale sa biso tozo beta mololo. Abanda ko lo bani na salini. Baba ba sabote bambeni muntu kwena manga muntu chana. Baba neko ba yaza muto bakisi moto pamba. Kabunji nganye. Balobi kabundi yazana. Nyama ya zamba. Balobi yazana nyama ya zamba. Siko bino bozo beta tete ba mutwele chikunduli la. Biso to bandaka ko beta mololo. Ko banda ko beta ndengini. Aje ko matuma. Megana. Dis à ton voisin. Ne parle pas en mal. Même s'il n'est pas de cette église, ne parle pas mal. Je demande pardon à l'église. Po ayeka jour moko ba bondeli pona ya tamboli. Elle est venue un seul jour na prière. Udinji sanka moju mwenda. Ndinji sanga. Nazana ese. Mungu mwana papa wani wale ese. Fona sha mumanya mpala to. Na eba kate elongia pasteur. To. Nyumuke ba mungu chuma yamo kumana shoma ku église wenda. Chuma kumanya to. Mungu akaleta paralysie ku Lubumbashi. Na kezo paralysie na Lubumbashi. Esili. Église bozoli misaye. Bozoli misaye. Boli misaye. Pour conseiller Yenini. Ça va. Toi, tu es bon de répondre. Prions pour elle. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Kende, Fanda. Regagne ta place. Simbaye. Abanda kwa takola mokate. Elle ne se levait même pas et ne marchait même pas.